Ma mission TV, le miroir du monde. Ba chaîne misusu eboyi toloba. Mikolo epona koleka na chaîne mère ekomi likambo. Bakonzi ya RTNC, président de la République, toyebisaki pape ayebisa ba dirigeants européens, toyebisaki ba dirigeants européens, monde des en pleine mutation, que ba scientifique na biso basalaka ki copie coller parce que le la scientifique ya mundele ayebisi kuna na ba dirigeant bo confiné bango baza pene loko basala te ba confiné. Mais na kati ya mboka awa eloko liboso bandeko bayindo baoyo bamona na kati sengeli bazala benemi na biso pe benemi ya bayindo ba préféraki baloba azoloba bongo pour alingi président Kabila azala maintenir na pouvoir. Alors ceux qui Italie ezobeta makasi koleka bamboka nyonso ya Europe, c'est normal parce que siège ya christianisme eza na Italie. Na États-Unis 400 par jour ata mutu moko moindo moko te. Ndenge nini bino loko ezoboma mindele epesa bino somo. Mais ce que je distance ya 1 mètre okoki ko éviter yango. Bongo kasi soki ezalaki ndenge wana fallait batika batu na balabala na espace ya munene po batika ba distance ya ba 2 mètres. Surtout boke ko tia bango na kati ya ndako. Kasi siko bolongoli bango ba distance ya ba 1 mètre, ndo botie bango na ba 50 cm. Omoni. Et puis maladie oyo toza ko insister biso. Ezali destiné na mindele na bayindo te. Ezali siko ko batela bayindo. Nde to ko senga na bandeko baza na poto. Ngonga yango oyo. Bele la koko na yo na komba mfumu kimbangu na kombo na yo oba pesa yo siko naza ko s'adresser pe na minganga na ebite bolingaka mboka bolingaka peuple ango to bolingaka bango te. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na baimboka balandi ya émission ya babola, émission ya population tolobaki na bino ete plateau populaire ezali émission oyo biso baimboka to ko tambolaka partout na 24 communes ya ville ya Kinshasa to ko tambola na 26 provinces plutôt to ko tambola na 26 provinces ya République démocratique du Congo pona ko solola na bai bazali na makanisi pona ko tala ete Congo mboka na biso et solo baindo pe solo biso bana mboka biso babola tozali na pasi pona ni pasi ko silaka te to ko solo na bai politique to ko solo na bai religion to ko solo pe na ba oyo bazali na makanisi bande ko balandi na ndenga bomesoni totambolaka partout lelo tozwami epa ya fumu oyo tokoyamba na pokwa lelo bomesa nazali mokambi ya lingomba munene o babengi vuvam tokosola na papa kusu za la panda po ete apesa makanisi na ebo ebi bino moko ete esali mikolo ebele alobaka te tomoni kimi ekoti mingi alobaka yango ezali kokokisama tolobaki na bino ete bokono ya coronavirus oyo ekoti ebandi ya mikili ya bapoto tokomi komona meme ba oyo bazana mbongo bakambi mboka to pe bandeko bazali na misolo bakomo kima poto toyebaki ete soki moto abeli awa akenda na mikila poto metala nde bakokima bakosongaka lelo Afrique ekomi elengi lelo Congo ekomi elengi bandeko balandi tomoni pe na mboka bapaya ndenge basango bakomi kogumbamela bato baindo tolobi ete est-ce que ezali signe te yango tobaki ete tosolo na fumu po ete apesa makanisi na ye na oyo ezali koleka to epai na ye awa tozali na bureau na ye afungole biso ekuke poto so na ye bandeko balandi to yambi fumu ndenge bomesani kolanda papa nkosu za la panda yalinga tata nkosu to yambi na poko lelo mbote fumu mbote mingi ndeko rusaki elongo na bandeko balandi baso na bisika bie bazwami fumu ya solo tozali pa na yo ozali mokambi ya lingomba munene bandeko mikila poto bakolanda na 26 provinces bakolanda yo partout dans le monde bakolanda yo ba ope ba sepelaka na yo na message na ope ba sepelaka na yote ba kolinga ba yoka pona bokono oyo ekoti ya coronavirus na biso mais ya mboto kota na mozindo pona nini olobaka sute to mona kope na itando moko sute fumu azangi makamba koloba tope eloko nezali koleka po ete ovanda kimia olobaka na baindo bala moka me baindo bakobi kolala matondo mingi ndeko rusaki ezana balolenge mibale lolenge mosusu ba chaîne misusu eboyi toloba
mikolo epona koleka na chaîne mère ekomi likambo bakonzi ya RTNC président de la République bayoka malamu ministre ya communication bayoka malamu pona nini bapimeli biso espace to maloba na chaîne mère na bachaîne mosusu tokoki toloba kasi na eleko oyo mpona mayema tali coronavirus tovandi tozotala mpo tolobaki tolimbolaki omoni lelo ezali mawa mingi na kati ya mboka mpo pamba te bino moko bapanzi sango na 2017 tango oyo biso tokomeli pape mikanda mibale tokomeli cardinal Mosengo tokomeli papa Kengo tokomeli États-Unis tokomeli ba dirigeants européens nyonso na Union européenne tokomeli ba dirigeants africains nyonso tokomeli ba politiciens nyonso ya Congo pona kolimbolela bango esika tokumaki na 2017 ezali centenaire ya 1917 esika wapi na Fatima ba prevenaki ba mindele pona koloba na bango te mobikisi ya bayindo azali koya na bongo botika bato wana libre soki bakobalisa 40 ans ya traversé na bango na désert alors na 1961 donc dès que tokoma na 60 makambo masila toyebisaki pape ayebisa badirigeant européen toyebisaki badirigeant européen monde des en pleine mutation alors ndenge bozomona bakalamité naturelle wana eza koyela bino ezali mpona nini ndenge tozalaka na bino na Égypte biso tokonzaka bino tango biso totiaki mpe kiteti na tango ya libération na bino biso tobetamaki alors bino mpe kobetama ezoyela bino kobetama wana kowuta na orient parce que pouvoir dirigeant kolongwe mpa na bino baeuropéen ekipa baasiatique biso toza na renaissance africaine tokomaki tolobaki nyonso Afrique ozwa déjà position parce que Europe ekobetama Europe ekozinda Europe ekozanga mabele bakokoma bamalere badirigeant africain bosangana boyokana bobongisa Afrique bobanga Europe te parce que Europe akodevoir biso aza na nyongo na biso tokomaki tolimboli bamakambo ebele me na kati ya mboka awa eloko liboso bandeko bayindo baoyo bamonanaka te esengeli bazala benemi na biso mpe benemi ya bayindo bapreferaki baloba azoloba bongo po alingi président Kabila azala maintenir na pouvoir parce que azolia mbongo président Kabila mindele lokola bazoya kotia désordre bazoluka komenacer président Kabila nde azokotela président Kabila or biso tozali kolobela likambo ya président Kabila en tant que quatrième président tozali kolobela likambo ya mboka na biso Congo na rôle na yango ekojouer na Afrique pe na monde tozolobela baeuropéen eloko basengeli koyeba lokwa ndenge tokendeki na ambassade ya Belgique mpona koyebisa babelge nini basengelaki kosala na kolikia na lelo mai baeuropéen baza kovivre na poto pape ayebi po ye toutiliza bavoi nyonso mpo soki balobi te azwa mokanda te na ndimi te totindelaka mokanda na nonce apostolique totindaki na DHL tosali manso totindi na poto mpo bandeko baza na poto bakende kokotisa donc insistance na biso ezalaki mpenza ifo bazwa yango alors soki Italie ezobetama makasi koleka bamboka nyonso ya Europe c'est normal parce que siège ya christianisme eza na Italie monde eza uti kozala dominé na baeuropéen à partir ya elle spirituelle na bango parce que même les tokomelaki pape tolobi ke
nani et pas il y a non ça nani pardon et pas il y a souverain pontife tolobi bozali tata spirituel ya européen donc yebisa ba dirigeant européen parce que na lelo bazaka kana ici moko bakoko somba ba masque kaka même na ndenge bazako sala confinement wana mais est-ce que bazo mona teke tango basali confinement nde babakisi tension malade yango ndenge na infomo expliquer nano tata Nkuso babakisi na ndenge ni na confinement parce que lelo omoni mayele esili bango yana zolo ba pe na ba homme scientifique ya Congo pe ya Afrique na ebité pona nini bokozala ba imitateur aveugle mutu ba doté na ba capacité intellectuelle metika na lobela confinement kuna na poto obino bozolinga pe bo imiter pa na bino balobi ke maladie wana soki virus wana peut se contaminer na mutu na kosu et puis ozala pene na ye mais soko jeu distance ya 1 mètre okoki ko éviter yango bongo kasi soki ezalaki ndenge wana fallait batika batu na balabala na espace ya munene po batika ba distance ya ba 2 mètres soto mboke ko tia bango na kati ya ndako kasi siko bolongoli bango ba distance ya ba 1 mètre ndo bo tia bango na ba 50 cm babanda ko kosola na kati ya ndako alors contaminaison ekosalema bien na kati ya ndako omoni yango sikoyo yango ezosala sikoyo ke bato bazozwela maladi yango na kati ya ndako babimi sikoyo libanda bake na bopito bake kosila omoni et puis maladie oyo toza koinsiste biso ezali destiné na mindele na bayindo te eza destiné na mindele eza na bayindo te bayindo ebongaki lelo bazwa mayele bayeba tango mindele bazobetama biso tokosala ni parce que ba homme de science ba médecin congolais basunga ba dirigeant politique basala oyo ba médecin européen basali mais bango basala ngo na contraire pe na réalité nango linkolo banini ba médecin européen tango ba monike corona wane koti bake kopesa makanisi pas ba dirigeant na bango mais avant tout bavandaka pe basalaka ba analyse mais comment ya biso basali analyse te bazo copier parce que mindele balobi confinement parce que mindele balati banini ba protège bango pe balobi biso pe photo lata bien bango bakangi frontière biso pe photo kanga frontière mais comment eloko ona misu na yo omoni ke ebomi 1000 italiens par jour ata mutu mwindo moko te nanu na poto kuna na France 400 par jour ata mutu mwindo moko te na États-Unis 400 par jour ata mutu mwindo moko te ndenge nini bino eloko ezoboma mindele epesa bino somo maintenant nza bazo regretter alors bino faut se préparer en conséquence tangu nazo beta kuna bino faut bongamaka parce que bozalaki ko vivre au dépens ya batu wana nazo longola bino na maboko ya banguna par la force donc ezali délivrance la force oui mutu nyonso moyindo lelo par la force il faut azonga na bomoi na ye il faut azonga na boyindo na ye alors ceux qui Italie betami biso loko tozo regretter même na ba dirigeant na biso na Afrique awa même ne na zolo bana ba minganga siko naza ko s'adresser pe na minganga na ebité bolingaka mboka bolingaka peuple ango to bolingaka bango te ba dirigeant politique ministre na biso ya santé ministre ya santé bozona no ba epe bobengi wana ba technicien na domaine wana ya kimunganga to sala analyse ensemble biso nyonso na bino botika ki copie coller pona ni lelo na mboka na biso nazwika ke exemple ya Congo pona corona balobi ezali maladie enfin virus wana baza ko détecter yango na ba symptômes et non bozo prélever makila po boyeba ke microbe boye eza symptôme yango eza nini kosu symptôme yango eza nini grippe donc fièvre symptôme na yango ezali
à part kokosola rime nzoka rime kosu na fièvre wana ya 39 degrés na 40 degrés biso eza déjà permanent evandela biso yango wana tobelelaka basymptôme tobelelaka na typhoïde malaria na tension yango wana auto-résistaka tina 40 degrés donc babimisi eloko moko ya sika te ya koloba ke non mpona corona biso tokomi kokufa par exemple so komi na 42 température ya 42 te basymptôme oyo balakisi wana eza basymptôme oyo ezalaka nango na bamalaria na typhoïde mpe bongo na tension sikoyo toye na analyse en tant qu'intellectuel bato nyonso batangi bavandi wana ndenge nini corona oyoyo na sanza mobimba na ndambo abomi kaka 11 congolais 11 na Europe na sanza mobimba na ndambo bakomi dans les 11 000 12 000 morts na Europe kozanga bayindo kaka mindele na mindele wana na Europe mais malaria par jour na Congo malaria par jour bango na typhoïde na tension bazoboma plus ou moins 200 à 400 personnes par jour na bandika na Kinshasa plus ou moins 200 morts par jour cause malaria typhoïde tension siko ba congolais bakokai ko banga plus nini kona oyo aye lelo atali abomite akenaye lobi pa ye atali abomite akenaye ou bien photo banga malaria au chaque jour azoboma biso. Et tant malaria ezoboma na Congo 200 par jour eza pandémie te. Ozomona eza pandémie te. Mais sikoyo en Europe lokole bomi bango kuna bango ba déclarer en épidémie parce que épidémie il faut tout ça la capé baba botangi pe français en épidémie linko ba maladie ye e bandi ko zwa bino. Hein? Et longo ezumutu ba bengi épidémie. Et comme pandémie ce qui bandi ko boma bato ebele. Et puis ce qui est comme pandémie l'air ba ko sala vaccin wana ba ko utiliser ngo pa ya bato baza malade. O baza siko o esika épidémie wana ke ko sala rage. Donc babimisaka jamais vaccin ce qui va déclarer nanu épidémie wana pandémie te. Vaccin pesa la kate. Siko ngana tuni corona na 11 personnes. Nde sika bakobimisela biso vaccin ba gouvernant bazo risquer ne loko moko eloko ni bazo risquer na yango ya on a lobby et tout ça le lango quand on a commission tena oyo ya covid oyo ya lutte contre épidémie oyo mwana mboka docteur Mouyemba zo kamba na yambaki pe ba kolo mabele ba chef coutumier ba bete na commission na senge pe bango pe bazala po etezali likambotani mboka sikoyo bino pe ba fumu boko kamba mangomba ya baindo otalisi pe ke bovanda. Est-ce que beaucoup de ça peut partir à commission en côté et ça la bateau ba spirituel et ça la paix ba coutumier et ça la paix ba scientifique pour que na mboka na biso total la présent na angle nini toki ko bika pour te maramo aussi la passe ça peut tourner en suka TV vraiment ils appellent ngonga matondo mingi na kolikia d'abord biso mbele corona zo bangisa biso tembele malaria mutezo bangisa biso du point de vue en réalité ba action biloko ba maladie ngoni so mi ba les osala mbele tozo banga plus malaria o esili sakabiso alors mbele tozu précaution nini tokosala pona malaria o yebomaka biso boete ou alors et pas ina biso kombo nango malaria typhoïde na tension nde pa na bango corona wana nde mais ce qui ezana ba effet au corona ezosala kuna et pas na biso na ndimi teke yango wana oyo ezosala pa mindele pe ezosala pa na biso. Biso na elle spirituelle, lokola to classango na les parmi les 10 fléaux au biso to beta melaka. Donc ba dirigeant politique africain faut ba yeba ke Europe siko ezo betama. Alors basali nini batie bango na ba résidence surveillée. Wana elle spirituelle mtezo sala musala wana. Batie bango na résidence surveillée boko bimate ba bimisi armée na bango. To yebisaka ba mindele. Madame Anel de Baker azali témoin à Belge na ambassade attaché na ambassade ya bango ya Belgique to seki bango mandoki na bino bokanisa te po bozana ba mandoki bozana nyonso devant fimbu wana mandoki na bino ekosala eloko moko ti lelo tozo vivre ngo babimisi armée na bango
ba mobiliser armée na bango bazoye bate arme nini bako simba po babunda ne ennemi wana ezala no bombe atomique to sala ki ba arme bactériologique soki nini bactériologique soki nini basala nyonso devant ye aye kaka bandi ko bomela bango ba civil a komisi bango lokota bibembe donc na mindele na bayindo esengeli ba raisonner alors bato bazo défiler na télévision na zo yoka mususu aye bo pakola soki mafuta boye mususu aye non bomelelo ko boye mususu aye abimi na balabala Congo bololo sali succès wa non Congo bololo bato bakomela Congo bololo pona ba symptôme wana ya fièvre symptôme wana ya malaria parce que ba symptôme oyo bazongi na bokoko bango so bino bato bokoko batako mona bino loka banganga bino bato bokoko boza bato tina te ba konzi ope bana misolo bango so kinini poto mais sikoyo bakoko kima so bokoko tala ne ba okine kotinda basi na bana kolukaka yango Kongo bololo kutu bamoko kosa bato na bako kosa bato mais ba mesa kimikila poto donc lelo bazongi pa na bino lelo kasi biso toyaki koyebisa yango ne sika tozo limbola neteni oyo te ba charlatan ba ya te ba profiter que non ngai nde na zaboye na yebi nzete ou bien na yebi mabele boye bien loko boye te problème toza nango awa mundele nda azobetama biso bayindo tozali protéger na nguya ya mfumuki mbangu oyo akendeki ko libérer bakoko na mokila molimo emilimo bakoko wana ezali sikoko batela bayindo nde tokosenga na bandeko baza na poto ngonga yango oyo belela koko na yo na komba mfumuki mbangu na kombo na yo o bapesa yo kasi na preno te no Flavien te ndeko Rusaki na ba dirigeant politique na biso ba se communiquer na bandeko na bango ya Afrique mobimba ndenge bazwi mikano ya kokanga Mangomba afe Mangombe sambela tenele koyo bana yetero bakende kelasi te bazwa jeunesse wana nyonso batindika bango na musala bilanga tozwa déjà précaution ke nzala makasi ekokota na Europe nzala makasi ekozala puis bandeko na biso baza na poto bakovanda kuna te bakoyawa tangu bakoya bisika nini bakokomela parce que faut botanga nombre ya ba africain oyo eza libanda tangu bakoya bakolia nini ekozala lelo bango basali bango bongo po bakoma financièrement zéro bozomona do bako milimo tala eza moni ba télévision na bino eza bangonga mike oyo mbele topesa bino ndimbola ndenge nini mopepe ya kinkwatulendo ezoyela donc ndenge bazobeta mawana ezali po s'appauvrir davantage donc Afrique ekoki ko imiter bango te parce que bango bazolukela bango kokita batikela zéro. Alors, c'est ce qu'il faut se préparer en conséquence. Natango bango bazo koma ba malheureux, bazo silisa bango financièrement, économiquement, bazo koma zéro. Alors, c'est ce qu'il faut se préparer en conséquence. Pour tomber cette économie, il faut kota na ele comme ça parce que même na message na biso. To utaki na ngamba religion de to bana ko expliquer. To ye na ngamba politique, ce que to komi na ngamba science. Et au moins siko lelo ke ba scientifique na biso, basala ka ki copie coller. Parce que le corps scientifique ya mundele ayebisi kuna na ba dirigeant bo confiné bango baza pene loko basala te ba confiné balobi non bo kanga ba frontière bango kuna ko ba kanga ba frontière ape bo kangi ba frontière est-ce que biso ba yindo na mindele tozo vivre même loko même conséquence te mindele banyoko la kabiso baboma kabiso lelo tata mokeli azobeta bango a épargner biso preuve tangible benga ndekono na France obengie tango mindele bazokufa bino bozokufa boni alors na bakamo susu ezoleka parce que biso tokoloba polele nini ezoleka na mindele siko mindele lokola bamoni ke biso toza épargné basaleli biso manaka mibale manaka o ba congolais pe ba africain baza ko ignorer que mindele azaka deya na programme ya ko exterminer biso il faut ya ko remplacer mabele na biso mibeko ya owada ebota makambo ebele ezali awa alors na kati extermination bako utiliser ba moyen nyonso wana élément o esengeli tozala nango trop prudent pona batu wana bako linga basilisa biso
ya mibale eloko nini tosengeli koyeba biso neleko oyo ezosenga biso bomoko eloko nini biso tosengeli tosala na ngambo na biso parce que bango baza na manaka mobimba po biso tondima teke toza épargné atobeli mutu soko lobi kaka na beli mutu mbala moko balekisio na coma artificiel oh non na beli motema balekisio na coma artificiel notangela bino deka famille Lusansu na Isangi baza kuna na poto mwana banga za iko bela motema mais basala kini artère moko ekatani tangu kaka komi na hôpital mbala moko batie na coma artificiel po baloba teno corona telier mais na kobanza nandeko mususu mosengo kuna na poto bakende libongo donc biso tozolimbola ete awa nazoloba na mindele pe o bayokaka lingala mindele bo santé tete parce que nzela moko ka bapesi bino pona bobika ata bosombi nini ata bosali nini ata boluki kisi nini bokanisa teke boko maîtriser corona wana mais loko boko vivre bako doser mwa muki tango bako doser eza po baloba na bino siko boyoki to boyoki te etango yango o bako fungola ya sima boyebi te ekozala ya moto ekozala ya nini wana nde ekozala suka na somo na bandi na tango yango bozwa mayele tovanda esika po toyokana menzele eza kaka moko pardon na indemnisation ya bayindo nde ekobatela mundele le contraire mindele bakobetama kaka alo bayindo boyebake ntango mundele azobetama bino bokobetama te kasi oyo akotya matoyi mangongi ye wana akufaka na maître na ye nzoka ifo biso bayindo tolongwa na maboko ya mundele tozonga epai na biso badirigant politique bozwa likambo oyo na serie nyonso bamédecin lokola mpe population biso banso toyeba komilengele mpo na lobi ya mokili liwa ya Occident komata ya Orient kobotama ya sika ya biso bayindo ndeko Rusaki bozalaka na conférence wana bobenga bandeko Zulu bandeko nyonso bozalaka na bango na mokolo yango po boyebisa population ete makambo tozo vivre lelo boyebisa pe ba dirigeant politique makambo tozo vivre lelo esi eloba makala po tozo ba précaution za malamu nesika to mizindesa. Merci fumu na banzi qui na ko rappeler même na ba média ebele ba conférence ebele fumu asada solo atalisa makambo lelo ekokisami na banzi te senge pe na ba archive to lekisa ba émission kala o ezalaki ko senga kasi na o ezali pe ba imboka donc tozaki mokano ya koyamba papa nkusu zala panda o ezali mokambi ya lingomba ya vuvam ye wana apesaki makanisi na otali ko pe conséquences tango ndenge tozali ko vivre to suki awa to Ma Mission TV, le miroir du monde.